La bruni. La brune. La brune. Omoni makambo luki. Mibali siko nyonso ya mabe bakomi obata makana lisolo ya la brune na ya fai. Mwasi na ngaza la brune. Bokomi kobenga basi la brune. Po mibali ya mabe makasi bazape. Wana pena na eko rapele yango ba mama na ba papa nyonso mokili boyeba. Mibali pe ya malamu bazali. Basi pe ya mabe bazali ya malamu pe bazali. Mabala oyo ozomona etondi makambo. Leo na ye kobetela bino lisolo ya couple oyo. Makambo mobali oyo azosala mwasi na ye kuna na poto. Na kotiela bino eza premier épisode nango kaka. Po famille na bango ya mwana mwasi onde ebengi ngai par rapport à likambo ndenge nini ezoleka. Pesanga bongo tokende malembe tina suka. Mabala lelo. Ne te précipite pas de te marier, oh. Ça a des choix bien. Mabala toko balaka na mokili madilu système Mabala toko balaka na Kinshasa elongo Kinshasa eke poto. Mabala toko balaka na poto eya na mibale ebele babomisi basi na poto. Eya na basi ebele babomisa mibali na poto. Yaka ya mwana mobali oyo alinga bomisa mwana mwasi bozo mona papa mukolo boye abali jeune fille bato alinga bomisa ye. Papa bozo mona pesa ngai matoi bien papa bo mona oyo. Na otangela bino ba kombo ya moko na moko po bo mona pena que lisolo utinde na famille. Mwasi kombo na ye Patience Pandanjila. Bakataka pasi panda. Bongo nde babengaka ye. Mama na ye abota ye azalaka na Angola. Atika ye na mama leki na ye o abokoli ye pena za lokoma lokwa mama na ye. Patience oyo bozomona. Na bongo mama ya mwana mwasi oyo abota mère biologique na ye penza kombo na ye mama Mado Musamba. Mama Mado Musamba atekaka na Angola. Avant na Angola atekaka pe kuna. Mama mobokoli ya mwana mwasi bozo mona kombo na ye mama Pasi oyo babengi na kombo ya Patience. Mama mobokoli na ye nde mama leki na ye azalaka ana Kinshasa oyo abokola ye banda bomona na ye kombo ne mama Mado. Te mama Mado aza mama mobokoli na ye. Mama na ye on te le nom, on va le dire plus tard. Famille ya mwana mwasi oyo bozo mona ya kitoko oyo kombo na ye famille Mukenji. Baza ba famille ba parenté na ba Cardozo Mwamba. Fille bo mona Patience o mwasi kitoko. Mama leki oyo abokola ye nde kombo ne mama Mado Musamba. Mama mobokoli na ye azalaka na limité. Mwana mwasi oyo mama na ye na Angola avant na kuna sala ne ba commerce na bandeko na ye mususu une grande partie ya famille na bango bazalaka mingi na Angola. Nani mobali oyo bomoni na lakisi na photo kombo na ye Frank Kamuika babenga ke tata. Pasi oyo bozo mona mwasi kitoko pe sembe nzoto ngebu oyo abandaki kosambela na ye pa Walesa. Papa Walesa que je respecte beaucoup. Bonjour papa. Na kofusambela bana kosambela kuna azaki dana na mwana na ye moko abotaki boyebi kaka na Camerounais moko mais esimbaki te mwana mwasi akomi kokoba na ye malembe ndenge mwana mwasi nyonso azalaka avandi kimia azokenda kalzela losambo po nzamba yokela yata mwa mawa pesa ye mobali ya malunga lokola babiso oyo. Papa azali makasi. Alors, mwana mwasi na kokendaka losambo kosambela kosenga nzambe abalusa miso na ye likolo na ye na ndenga bota deja mwana na ye moko azokolisa mwana na ye malembe papa ya malonga ya po azala pe lokola papa ya mwana na ye. Na bongo na kati ya kosambela wana na dévouement azaki na wana kati ya prière. Mama moko kuna oaza mama bokilo na ye actuel kombo ne mama Charlotte Kamuika wazali mama ya papa Franco bomoni na photo asepeli na ye bango so sambela na église ya Walesa. Mwana openza mwana alingi nzambe mwana kanga mala nkolo makasi ndenge zali boye mwana oyo penza mwana oyo ebika ne zalaka
Ah, bah, éloge, ainsi de suite. Eh, maman, patience na biso, patience wetu. Mukaji mwimpebe. Patience, mukaji mwimpebe. Patience wetu. Soki mwana lekani ka patience. Mama zo tala pena, mama zo lulela. Mwana na ye ya mobali. Mwasi. Nzoka papa pe. Frank kamuika kuna. Na États-Unis avandaka. Asola na mama te. Asoli na mama. Kobosa na teke papa Frank pa meka. Na ebite soka akendaka poto na nzela ya baka Cameroun kokata kuna. Nde bongo akutana na Camerounaise moko bavandaka na époque kuna babotaka bana misato. Mais tellement simba te apparemment Camerounaise ngo abala na ye me bana batikala kuna na Cameroun. Mama siko ya papa Frank asepeli na patience na kati etonga ya nkolo epa ya papa Walesa. Abani ko yebisaka mukaji mwimpa be mukaji motoka de ndenge za bofo boso na papa Frank mwana na ngai azaka na États-Unis komona ye Frank yo penza tango nazo mona makolo na yo na santé o na bi non na pembe o za mwasi kitoko oza pe mwasi la fille peut débrouiller déjà ndo sa mo ba commerce na ye mike mama zo mona nzunzu na ye na kolinga nzambe mama a proposé ye mwana na ye Frank o za na États-Unis na bongo atie bango en contact lisole bandara te lisole bandi pak na kosepela na ye bongo mwana pa uti États-Unis ayaka te aye babi libala oyo papa Walesa ye bien po papa Walesa encadra basi na basi église na ye makasi soko zo ya kobala mwana na ye oyebi ninga silisaka mama moko beya soki na ngwana akenda kobeta moninga mosinzo eyati na TV papa penza kuna na ndimelaka ye ya solo po alinga ba aventure te po ayebi ke mokili koma mokili ba aventure. Na bongo tango mwana mobali aya uti États-Unis aye babi makambo yo papa Walesa pa yebi yango. Mama patience na papa Frank bakutani mobali atali mosa bien. Mama pointure na lukaka pena yango yo mama. Mama ponaka kitoko makasi boye mama na bando kanza misu no ebeba. Nzoka mama lataka lunette mazweti ya mama esali ke mama tali kitoko a mwana atali pembe atali tout est normal a jauger pena le tonton Frank a sepeli. Tonton Frank a beti kelelo. Voici maintenant l'os de mes os, la chair de ma chair. Tonton Frank a koyaka mayanga te. A koyaka ndege te. A koyi. Tantine patience pe. A koyaka mayanga te. A koyi. Bolingo salaka ebotaka te. Eboti. Mwana mwasi ya bisi mobali nga na mwana na nga mwa moko. Na 9 ans. Na ba 8 ans. Ok ba 9 ans. Ma papa pa lebi bolingo ya makasi boy toko kosukisa ngo boye te foto fanisa ba famille to panza nteke to beta lisolo to solo la po nga pena motema ezo beta kudu motema ezo beta mbangu kudu motema ezo beta ayembele ntembo wana ya le padre awa koyemba na Adidas Arena na bongo babandi kofanda mobali atindaka deja babiloko ya bilokos eyaka mama na ye atekaka tanga azwi mwasi na ye bazo préparer à venir na bango mpona lobi na bango bongo te eyaka bongo te eza te loka mibali ya mitema mabe ya maboko flambeau ekangama mpona te eza ya mibali bamisusu pardon nakanisi yango esaninga nabeta tolo bongo te sans effet nde mwana mwasi te mazaki pe mutu nzunzu losambo pe epai akoti mabondeli kosambela mobali alobi bon oleke mama na nga monaka pasi si age na ye pusani mwasi na nga banda azwa relève ya babiloko sa banda oteka mbapa atindi conteneur mwasi ateki akangisi mbongo asi atindeli mobali mwasi tellement sincère mwasi na biso mukaji mwimpa be azwi mbongo atindeli papa kuna azwi mbongo boye ata yebi conteneur oka biloko natindeli yango nde oteki mbongo bele boye abi papa yango wana abi me oyebi ke nga bana bana otinda conteneur mpa na biso na bazosalanga mbongo boye te mbongo na o kitoko mbongo no pena sava mbala abi seke babanda okosanga c'est bon mwasi faut soigner boyebi ka nde ezalaka wana eza libala na ngai il faut na soigner mpo mobali na nga babaki baka mobali te
mobali yo abali yo bayibaki te ata na abali yo te fo kozala sérieuse pardon na bongo mobali asepeli akomi siko kotinda mwasi ayebisi na babiloko oyo so totie mayele tokosoma mwa lupango na biso moko mwasi na mayele pa ayebisi papa lupango moko ezoteka makoto na mbudi na mbongo na nango naosomba mwasi ake asombi lupango na mbudi mayele na ye kaka wana pam babongisi kokendaka matadi kozonga kofutelaka banini bachambre chere mwasi ayebisi mo papa abi mbongo moko mpe na nango awa nanu posi yango te mais koto mpe na matadi baoteka mwa eloko ole toya kaka tofutelaka bachambre tout ça tosonga mwa eloko na biso totongaka malembe lobi tokotiango ata hotel mais lelo totia nanu kaka place ya kofanda bakomi mpe kofanda bafandaka mobali asepeli abi opena mwasi oyo foko nasala mbangu ayaka deja koto aza mpe kitoko boye likola kitoko ape mayele alingi nzambe mayele mpe na bombongo te mwasi nanga fo ya mbangu esalaka minyoti ti te na motema ya mama bokilo deja akomi deja komona ke mwasi oyo kala lelo aye onga mwana azwi na kati église akomi mwasi mwana nanga alongoli nga na bagestion babilokos biloko nyonso ekomi kaka mwasi mama bokilo olukaki mwasi malamu mpona mwana na yo monzambe apesi mwasi malamu ekomi lisu problème mwasi malamu balukaki ye wana aye kasi balingi te agere biloko ya mobali na ye nde place mbutu ebandaka te ebandi namela na jus merci naozonga na bongo nameli de jus merci na bongo asombi na bibwa mwasi na mayele asombi su na bakongo mobali alobi oyo asombi na matadi kuna mpo bakitelaka kuna so basala bakope na bango ole biloko milo mosusu ndenge etikalaka bongo ole bakangaka batikaka pa bato ezomonana te basuite batika biloko na bango wana bamatiki kine so baye basisi bacommerce ya kine bakiti matadi kaka ndenge ke ezalaka bafandi mama bokilo motema ebebaka te ebebi rando ekotaka te ebandi kokota pourkui mwana na ye azwi bomoi mpe miango nyonso atie yango likolo ya mwasi na ye olukelaki mwasi na yo mwana na yo mwasi ya malamu nzambe asungi ozoki mwasi ya malamu asali fierté ya papa walesa na kati ya libala asombisi mobali de mapangu na espace ya moins de 2 ans ya moins de 2 ans wana eza elonga te para nyonso soki akutani na mwana na ye akutani na mwasi ya bongo ifo asepela mama bokilo bamive banda ekolia babanda olia na famille mpe baosepela su te ndenge bakanalize yango kote moko ekomi matata boyebi ka makambo wana nde ezalaka so déjà mibali avandi pendant longtemps célibataire ekezaki famille moto ande osala makambo soki yo yebaka okoti guerre olinga te okota guerre mpo bandolobaka kaboli biso na ndeko na biso ainsi de suite ekomi bongo mona bisi mama abime mama mwasi yango opesaki ngai aza pena mwasi malamu tala kutu mais minyoti ti etikali kaka na motema ya mama bokilo babandi kofanda ti mobali abundi na 2022 awa asalaka nini abundi abengisi mwasi na ye na mwana na ye wana na mwana oyo ye akutaki na mwasi abengisi bango na États-Unis mwasi pataki na ye battante talaka asomisi mobali de mapangu deya na moins de 2 ans donc mutu makasi na ye wana na ndenge abanda kosala mombongo kitoko bongo mobali abi te fo akoma comme ça bota azwa mwa mokanda comme ça azongaka asalaka baaffaire ka ndenge bango monda mokili yango etambolaka ale mwana mwasi mpe akomaka poto te akomi na États-Unis kuna États-Unis mpe babengaka poto babi babengaka poto te bino mpe kaka makambo nga na babetaka nde lisono nde bomoni mwana mwasi akomi na États-Unis kuna zemi mbala moko telema paza moto akamvu mbala moko yeyo aboti osentir mpe mwa nzoto mpe fungwami mwa bien esengwa libala sekele ya libala nyonso wana linga mobali nesengo bomona place moko na kotiela bino foto ya mobali abelaki ntango mwasi akomi na États-Unis mwasi sikoyo ntango akomi na États-Unis boyebaka ezemine ezalaki ya mbutu simba kanga benda hôpital lelo hôpital lobi simba ti kobunda na kobota wana ya pasi wana aye ko arriver quand même kobota
na kobota wana aboti na bien que ba difficulté zaki makasi afandi akomi lokola na mwana moko ya mokie na mwana wana mususu na mobali naye. Un moment bokomona mobali na chaise roulante ekoleka a mobali aye kobela makasi na kobela wana mwana mwasi azangi yebika poto ndenge ezaka libanda mboka ye moko na mobali na hôpital na bana mutu pasi nde tango mobali ayoki kaka moindre bien ayebisi mobali abi nde eza boye tobunda bobengisa mpe mwana na yo boyebika nde ezaka na libala so okuti mobali na bana il faut bosalaka équilibre mwasi mpe abundia ayebisi mobali te bengisa mpe mwana na yo ata moko aya nga pene mwana nga aza ekobima kaka ke no neti kaka ke nga muna azolinga kaka mingi nga yo te nde mwana na Afrique kuna na Cameroun bamisatu bengisa na ata moko toke malembe ti bango nyonso bakosila bakoya awa na États-Unis obabi mukaji mwimpa nde bongo mobali batie mayele batravailler bafonctionner ti bakangisi mbongo mobali akomi kosolola na camerounaise lisolo pesanga mwana moko kande ezalaka nani aboya de mwana ke poto apanga mwana ke ne poto mwana bo mwana sans parent kanga mna boya mutu nyonso mso pesa ba bébé kuta ya ayeko discusu te na bongo basali démarche ya mwana wa liboso azaki na Cameroun mwana wana salaka ayaka te akomi États-Unis mbe mankaka diake kokoma mwana wana akomi boyamba mesalami kitoko mamonese komoleka na très bien eloko bokoki kobosana te ezali eloko moko eza ke mwasi tellement aza mukaji mwimpa be mobali ayebisi ayebi aoye poto mama naboyi na nga chokolo naboyi na nga bakamarade tongo midi pokwa naboyi na nga nakendaki pa Monique nakendaki pa Jean nakendaki pa Robert nalingi te o bandeko na nga bazalaka awa nalingi na nga baje wana te mwasi asali 2 ans na poto asintégrer penda te po mobali aza na zuwa alingi na ye te na mwasi na ya kitoko bozo comprendre nde na bongo mwasi avandaka kaka na ndako surtout pe auti mpe suki kobota na kokoma na kobota donc makambo ebele asali yango te mukanda azwi je sais pas apparemment non anglais moins mutu wa akoma oloba anglais na ndako wana mwana na ye wana o akomaka na 9 ans akosi 11 ans o bokomona na photo na papa atango papa abelaki azalaki na chaise roulante mwana wana azwa papa pena papa na ye pena yebisa mama yebisa alobi papa na yo ye amamiki ye papa nakesi komela suju nazoya nakoya wana ye mwana afandi mwasi pa afandi ka na ndako aotosa mobali nena ezeza ko mwasi malamu aboyi na ye midi 14 po baya koloba ko ngana bengisaki yo na poto okomi soki ndenge ni mwasi afandaka alandaka mobali ayebisaka ye okobima te na ndako osala boye te na osala te pa bandeko te na oke te d'accord pendant kaka pena quelqu'un ndeko kuna mwasi ayoka tosa mobali pena yoka mwasi asilama pena avana na se camarade te ye camarade neka mobali na ye kofanda moko mususu mwana ya 11 ans oyo nazobeta lisolo o boomona kala mingi te na foto na papa mwana afandi bakomi na yaya na ye na leki na bango auti kobotama fanda moko mususu mwana ayebisi mama mama po mwana naloba français na anglais na mama ne baloba français na classe na mama mususu aloba anglais po deya na États-Unis aotanga deya kuna comprenez mon émotion mwana koma deya kobeta English for Africa English for America English for USA nde sikoyo période papa abelaki yango boomona yango sikoyo ezobima papa tanga abelaki makasi wana nayebisaki bino yeyo na petite na biso ya 11 ans na bongo mwana abandi kosela monte epai ya maman disant à sa maman que maman yaya oya Cameroun soki nalali ayaka kolongola ngai kapanta mwana mama alobi okosi mwana bi te mama ayaka kofrote ngai moko oyoka neti soki ndenge ni kaka mama yebise te soki asali yango lisusu ya koyebisanga mama aboko ndima nanu premier tour
mwana ngo pa kola kanzo to lokwa mama na ye boza bokomona photo na bien kuna po ezaki kala tango ti okoma kala te mwana fongwami yoka bote yoka kitoko mon kashi mwi pabe lokola ka mama na ye. Alors mama lobi makambo epanzaka ba mabala o makambo nini yo nzambe na ngai nzambe awelesa oza wapi makambo nde bebisa mabala ebele makambo vane kabolaka batu tango na koloba kaka mpona aza mwana ngai tala mwana ya mobali. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois gérer ce problème? Nzambe na ngai azwi mwana na ye bise te koloba asu bongo te ayaya na yo kokaniselaka ye mabe te abi te mama ya solo mwana mpe kuna siko alingi asauve couple asauve mwana asala ndenge nini abi soki asali wango lisusu ya koyebisa ngai mama fandi mwana ye alobi mama turo penako alongoli ka panta te afrote mpe kaka te turo pena azwi pena adwa te ngai mama oyebi kaka mama na mbona na biso ya basi nde tozalaka ate ya mibali na bana kaka mama azwi vertige atomboki eza nini mpona nini avandisi mobali ayebisi ngai nde ngai oyo mwasi nasengaki na yo nalobi ndenge ngai de yanga nga mwana aza awa soki tofandi bongo ekozala kitoko te malamu mwana na yo mpe aya benga ta mwana ta moko aya nanu tokokende molo progressivement. Bolamu na ngai ekomisi nga zoba papa bolamu na ngai ekomisi nga pena kizengi nini abi tala mama mwana osala tala mwana ayebisi ngai ke yaya na ye tala makambo azosalaka ye ebandaki nanu bongo na zina bomi moto mena mwana ya lure ekendele papa eza susu intéressante papa abi c'est vrai abi c'est vrai ça c'est vrai papa ok tovandisa mwana tosolola na ye bazwi bavandisi mwana mama tomboki alobi te bongo te kosimba te oyo aza leki na yo comment tu peux faire des histoires comme ça et tout ça là boyebi kaka bandi olia munoko wana ndenge eza wana banda wana mwa kokoso ekoti po mabala nyonso baproblème eyalaka kokoso ebandi kokota à partir ya wana nde mama proposé papa abi ndenge eza wana towana 2 chambre mo baparent baosalela chambre mo bayebi kaka yaya wana leki na ye ti batie kaka pembeni yaya koza so na ba 17 ans soki 16 ans soki 17 ans soki 18 ans bon toutefois détail âge na ya po eza na babi bien ya premier épisode na bongo mwasi ayebisi mobali abi te tosala effort tosenga ndako ya mwa munene comme ça muna mutala na chambre na ye ngai so natie mwana ngai na chambre nakangi clé mwana ngai afai na o mwana assurance po boye ekosimba te ngai pena boye ekosimba te po na boyi muko mususu eya kokoma likambo mususu pardon penza papa na bana ye pasongisi mama na bana papa na bana ye kuna zongisi mama na bana yebisi ok papa merci tosala kaka bongo mpona to éviter problème po soki mwana mwasi wana akendaki kofunda mwana oyo mabelingi ekota papa toluka ndako ya 3 chambres po facilité papa yabi ok c'est bon tosala malembe toluka yango na bongo boyebi ke ndako deja ekoti mwa mignon titi fanda toyebi te soki papa nde oyo mutu abandaki liboso ye soki eza mwana na ye mutu abandaki ou bien papa abandaki alingi apesa mpe mwana na ye pase po esala maso nde nini nde place oyo biso nyonso tozocomprendre te ekamwe mwana moko mosu alamuki na ntongo ayepa mama papa mpe ayaki papa ayaki wapi akotaki buluo mama buluo na ndenge nini mama papa azwaki alongoli nga coupe azwi nini na ye azolekisa nga na nzoto alekisa na nzoto papa wapi o confondre to habite mama mwana azolenga scope mama yebi anglais te ye ndako mingi ndako papa alingi mama bimaka te siko papa telemi liboso ya mwana wana azoyebisa ye na anglais boye soki yo oyebisi mama na yo makambo nga nauti kosala yo c'est que okozonga ya Kinshasa mwana telemi ka liboso ya mama wana papa oti komonisa ye filme mwana telemi liboso ya papa azolenga mama atuni papa abi me nini yango mwana olenga boye makasi abi te azobanga mpona ayebisaki ye ke aloba te mpona surprise tozosala yo mpona anniversaire na yo
mwasi abi bon anniversaire na nga na juin bobandi deja yango sikoyo mwana bandolenga boye abi te eloko te wana ye na anglais azomenasaka mwana soko yebisi mama na bino bokozonga Afrique komona bomoni petit tango kitoko petit tango soin mwana 11 ans tala belle fille donc bana mibale ya patience bango yo bana kitoko ka lokwa mama bango o lokolo na biso penda oyo ya 11 ans na oyo aboti na papa Frank Kamwika abotele pe mwana kitoko mwana azolenga ye libosa mama tango papa abimi mwana kangi mama na nzoto kobangela ti mwana na nzoto mwana azobanga bina Afrique wapi tozonga susu nga na tikala nga moko ana na vie ebika via poto ya kitoko États-Unis za kitoko mama avandisi mwana na kimia bébé na ngai yebisa ngai qu'est-ce qui se passe, tu as quel problème po bandolenga lenga boy nde mwana bandi ko yebisa mama abi mama papa alobi soki na yebisi yo tokozonga Afrique mama na ngai nde papa yebisi nga bongo moni ti atelemaki liboso na ngai aloba na anglais wana makambo nde oloba nde yango wana abi okosi abi mama ya solo papa alobi bongo so nga na yebisi yo tokozonga Afrique yango na obanga mama mettre mwana en confiance mama na ye abokoli eti na 11 ans ayebi mwana na ye kitoko abandi ko yebisa mama nde mwana alobi abi papa akotaki na chambre na nga akitisi ngai mupanta azwi nini azo frotter ngai ba bizorbi frotter bizorbi frotter nga bizorbi est-ce que zambala liboso abi zambala liboso siko papa est-ce que azoki ide wana pona mwana na ye to eza ndenge nini mama epesi ye ndindi papa tanga zongi koswana ebandi ekosimba te tango koswana mama azwi atomboki ayebisi ye do yo komu kosala mwana na ngai nde boye mwana oyo aza lokola mwana na yo papa po na nini okosala mwana na yo oyo aza mwana na yo po makilo eza na kati na eza pe na bebe oyo comment okomisa ngai tina point osukisa nga motema makasi boye papa alobi yayebi makambo wana te kosilika yebika na ndako ndenge ezalaka swana mata mongo emati papa alobi ye aobima na ndako mwasi yabi obima te soko okeisi ekende mpe na biso mpo nga nde naza boye nayebi ata mutu te nayebi langue te nayebi eloko te nakosuka wapi na bana ona osuka wapi na mboka mopaya boye na ye kala te po mwasi banda ye bientôt la 2 ans siko azotika ngai na beéquation oyo mpona sana nakoya nakobota navanda aka na ndako siko nakosala koboni okofanda awa soko okei toke biso nyonso mpona otikela bino ndako otikela biso ndako ndenge nini nde mwasi azwaki mbeli ayebisi mobali zwa mbeli oyo boma ngai na bana na ngai nyonso mibale comme ça okende mpona moni yo olingo osukisa nga motema soni oyo olingo olatisa ngai eleki makasi na kokolata yango te mobali oyo ngai nalingaki mama bokilo nde asepelaki na nga tolongwe wuta Afrique toye awa mpo ye kosala nga makambo ya boye mpona aza na ndeko te na mutu te awa mpona yebi langue te olingo banda oniokola ngai okomi brut mpo wana kona ala brune yo komi brun to ndenge nini okomi le brun to ndenge nini mpo la brune eza ya mwana mwasi le brun eza ya mwana mobali okomi le brun to nini vraiment papa na mwana oyo yo moko ozwi na Kinshasa ti oye na ye awa komo kosala biso makambo ndenge wana nde bomoni video mobali azwi azofilme mwasi ayaki na nini te aboma ye nde mwasi azosenga ye alobi bomanga mpo soni oyo ekoleka makasi na libota baninga mpe bayebani bwa ngai soki bango bayoki ekoya makambo oyo ngai oyo nakosuka wapi ngai oyo nakozala nani mwana na ngai oyo yo kuti oyo yo zwi lokola mwana na yo mwana oyo zobela ye aza na yo lokola papa mon papa ye nde mwana oyo omoni olingo osala bizorbi mwana oyo omoni olingo nieta mambeta mwana oyo omoni fo chiffone mwana oyo omoni fo beta makuku matano ezalaka te mama oyebi eta nini mama kokozala nango soki likambo boye ekomi na ndako na ye toyoka yango kana basango
toyoka yango na basango na bakelelo ekomeli nga na ndaku ngai oyo nabukaka mabolongo na se papa walesa yebi makambo relation oyo papa yebi mpona bokwami na kati ya nini ya boyambi ya etonga na ngai yango moni naza mwasi na betisi yo mutu te mobali azwi image a transformé yango nda ye nango na réseaux sociaux abosanaki ke na kati réseaux sociaux yaka nango bien mais kende makambo ebimaka ezalaka somo na réseaux sociaux mpo bavérité ekomaka makasi nde ntango baye komona bavideo wana opapa wana moto apesi bavideo mpo basambwisa mwasi pendant ke ye ayebi ke ye moto asali makambo ya somo olafanda ata senga ata mwasi na ye pardon alongola molimo oyo ezotungisa ye na kati ya makambo ya kobima na mwana ya 11 ans papa oyo azwi décision ya kosambwisa mwasi po mikolo basi toza sona eloko aloba te oleka na kaka bosala ofiotola ta oyo la brinit oyo denda oyo la brinit kebana ba la brine vraiment makambo osali biso eza kitoko te mama makambo osali biso basi osilisi biso lolendo ya kibomwasi la brune toza lisu na eloko ya koloba te na mboko so olingo tika oyo la brune olingo zonga tika kolanda te kodenda wana te la brune ayebi ata yo te bakobokela biso kala bongo tokosuka wapi nde papa azwi abimisi likambo elekali na ndaku na bango mwasi kutu nde fala tomboka koleka mwasi kutu nde fala ye nde pena ya rouge pena tina ba réseaux sociaux ya ta kodénonce ye mwasi avandi kaka akangi munoko mais azalaka na famille mwana ya mama kulutu na ye okaza pe na même nani ke ye na mboka moko na ye ata yabi mwana na biso te babengani na famille mais botala lien oyo makambo mwana na biso azomona tozo comprendre te tala mobali makambo alobi et tout ça là na bongo bandeko na ye base mobiliser bayeti na ndaku inde po mwana ayebi na ye kotambola te ayebi na ye potongo akenda ayebi te po mobali na ye aza mutu azuwa alingaka te epi na koya na ye na kobota donc aza na ye kaka mutu ya mingi bulo pale asalaka kutu pe te mingi nde ndaku vraiment kosala na yoki sango te po akotika mwana nani bandeko na bongo famille ye tango bamoni mobali ndenge osambwisa mwana na bango na ba réseaux sociaux ole azwa tango ya kovandisa mama na ye na ba famille asolola na bango par rapport à likambo lekani entre ye na mwasi mobali akena ye na réseaux sociaux po tala mama mibali bakomi nango lebolo baka obasi mibali pe tala mobali ake kozwa réseaux sociaux nde na bongo tango ndeko ye bafanditi azwi ndeko na bite mwana nani cousine nanga ko nyoka mate pandange toza na mboka moko ye mobali azo sasa ye kuna mobali akuta lingata ata pa cousine wana kuta lingata te to banda opese réseau to bi a mobali foza mwasi foza la bongo mobali soka boyi bazaka soumise afandi ne ndenge batera mama baluba ndenge batera na itonga ndenge batera partout mwasi malamu ayoka mobali na yebisi na bongo mwasi afandi or que mobali azali na ba calcul na ye abebisela ye mwana asala ye ni asala mama nini na minute oyo yango bomona nayebi te soki posa nzoto yango na poto ekoma elo nini malili kaka ki babenga nini kibula kaka epi pona nini baloba nga nayoka ke basi nde batula koleka mibali na répéta keloko chaque jour mais je vous dis que les hommes souffrent les hommes toulent non le bango na français na conjugué vers kotoula na français les hommes toulent po c'est pas normal to ya ba viol mibali bazosala na bana ya basi na bango na bana na bango bana bandeko na bango ça reste à réfléchir c'est pas normal ozana mwasi kitoko bien bongo soit ndenge nini okende kokwea na mwana ya 11 ans ozana mwasi kitoko ozana nyonso wana pona nini okende na mwana oyo yo moni là musu depuis 8 ans ti lelo sentiment yango ezalaka nini esalaka bino nde na bongo avant ya kokota na conseil na kokamwa nde na bongo mwana mwasi
cousine na ye azwi ye akei na ye abite ndenge de ye bandi boye biloko esila asu te ti mokomosu mwana yo se retrouve na zemi pamba baya kodétruire mwana nde babengi mpe polise nde kobengo babengi polise aye mobali aa na garde à vue polise ezwi mwana etuni mwana bébé qu'est-ce qu'il y a bébé qu'est-ce qui s'est passé avec papa parle-nous police ebani ko questionner mwana expliqué avec tous les détails ya elengi na esengo ezaka mwana beti pena lisolo lokola mukolo or que mwana wana atikala nanu kozala na mobali te de toute sa vie mazo expliqué bizorbi ya papa a expliqué pe bizorbi ya mwana po mwana pa ayaki pe na chambre nde histoire o bozo yoka papa oyo asotaki nde premier na ba réseaux sociaux seulement pour chercher à salir sa femme parce que mwana abeti lisolo ya vérité bana mosusu babangaka makasi soki mwana azalaki pena na relation moko étroite na maman na ye azalaki pena attaché à sa mère te mais le mwana opa abangi ndenge papa yebisaki ye ke okozonga Kinshasa okozongisa bino Kinshasa mwana alingaki abanga yango tozonga su Kinshasa atalaka oyo na oyo ekokani te grippe eza awa poussière eza na solo eza na nzela eza te sombula ebeti mwana ata yabi te net niveau Kinshasa ezochola sombula ebeti malamu totikalaka na États-Unis mais mwana baboyi kobanga makambo wana yabi te mama nanga mwana beti lisolo soki mwana banda obeta lisolo te mbele ekomi nango bizaleli ya tata oyo alie soso alie maki alie soso alie maki alie soso alie maki. Pourquoi faire des histoires comme ça? Mwana oyo soki bakutani na mwasi no avant mbele boza peka na mwana âge. Alors pourquoi faire ça à l'enfant de l'autre? Mwasi oyo asombi bobundani na ye banda ya ye na vie na on a 2 ans 3 ans osomi mapango atie mayele afandi kimia po alingi mobali na ye mete. Et puis mobile yango na courage pour ake na réseaux sociaux a filmer moi ça ke na réseaux sociaux. Dans la place mobile ya bomi libala. So na mobile ya malamu. Orofanda bo luka solution na moi si na ona famille ya moi si bino so bo vendre la likambo. Bo luka solution. Yo poni a bien ko ya ko baby sa réputation à moi si. Or que ya yo bombi. Atanga na ko mesa na so tana nzeta liboka. So ko zo lingo sa ma bizorbi na likola moi na nga ya 11 ans. Mais liboke kozanga kozwata ya likolo te na komwanganisa wa likolo nako niko pele loko la likolo pele otikali pe bayeboye police ye na pesi raison pour na raison la police e comprendre nga c'est pas normal peut-être qu'elle est allée plus loin mais atire pe ko tuba ya tambeli yango te soki pa simba ki yango to ke na procédure ka simba ki yango bon to ndima ngo bongo kasi mwana ngale mususu mwana na ya kemeli na Kinshasa nyoso awa peut-être kutu papa na ya mona na te mwana na bokoli mwana o mais abokoli mwana oyo ale yo ozuye po bano bebisa e le musu mama mizaka likola bana na ye ya basi comme ya mibali to mizaka toujours likola bana na biso to ebika mwana ngane na okemba na ye boye lobi ya okoma mutu ata pesi nga mbongo te mesengo na ngeza mwana nga koma mutu yo ko bebisela nga vie ya mwana nga na koluka ko violer ye nde loko fo babetela papa maboko bato ba okotela ye babetela maboko bongo maman wana na droit ko sidika elle peut peut-être aller loin ya kozwa mbeli matikali ata ko tuta ye na nzoto te na mbeli wana ye uta na maîtrise makasi nga na oloba so nga mele nzeta liboka na lokolo na kosenga pe basomela nga partir ya Kinshasa ba elenga munene wana pena o batambwisaka na retraite banzela na boli yango pela likolo pele obuka ni lokolo comme ça tika la o souvenir que bana baninga basala ba jona te bota yo sala ba makambo la bizorbi olingo sala wana zoba na no ba na Cameroun kuna zongisa bango kuna yo sala ba makambo olingo sala mwana muninga soki yo basali bana na obongo yo kolinga yango po sala ngo mwana mutu mususu boni motema mabe makasi boy boni motema mabe likola mwana muninga
omoni ndenge mwana azwi nzoto boye ndenge asepela akomi kaka lokola mama na ye yo olingi odétruire osilisa ye carrière oboma carrière ya mwana poto ebomi makambo poto eyala makambo poto oyo makambo ezali justice ekosala mosala nango tozela justice yakata makambo so bakolibere papa wana po anikaki kaka bizorbi me akela ye mosika te totala nanu me conseil obali mwasi aza na mwana considere mwana wana lokola mwana na yo okutani na mobali aza na bana considere bana wana lokola bana na yo boye nde mokili etambolaka lobi eza ya nzambe bokola bana moninga bien oyebeli koni omemela nabetaka lisolo mingi ya mama babengaka Feza Shamamba mama wana abokola bana ya mobali na ye lokola bana na ye bana wana mbakunda ye bana wana batiaki mama na bango na nsima mama Feza moto mama na bango po abokola bango sans arrière-pensée sans discrimination rien du tout azwa bango bana na alata bango na nzoto bana ya mobali na akuta papa bokola mwana ya momwasi na lokola mwana na yo okosepela nango mokolo moko bien fait tikalaka pamba te ata soki bola mwana ekiteli yo te ekitela bana na yo obligé nzambe abosolaka te na livre de souvenir mais batata nyonso bana na baprojet kobebisa to bamisu bayobebisa bana deja ya basi na bango sans pour autant bamama yeba nzambe amona bino nzambe frappe bino bolamuka na ntongo miso efongwa masu te olamuka na ntongo kotelema te makolo nyonso ezebi yo komi vadi yo. Voilà l'histoire suite ya mobali na oyela bino yango soki basuki wapi kuna ekati ndenge nini asali ndenge nini nayebi te ndenge abizorbe esukaki na nzela soki ndenge abetaki arena te toyebi te so bakokatela ye nini mpo pena amataki podium te asukaki kana kobinaka bizorbi na se ya podium soki amataki nde podium tata njambi wana penza police mbala moko prison mbala moko mais na koyela bino suite. Voilà la vraie version de l'affaire. Mwasi asilikaki makasi po mobali alinga bebisela ye mwana na ye mwana wa abokoli na pasi kozala mwasi kitoko boye batata mosusu pena obi ke milimo mabe eza respecté molimo mabe so lebesakana na yo vraiment ekosisa ona valeur otali mobali osepeli obi ya mobali pena yeyo meta mambo osala tala esika azokende koyoka esengo oyo eloko ye ezosepelisa ye mwasi bapesi ya monene mpe mbinga mpe nyonso mpe tai ye akoki wana te vie nanga nzambe ayoka wa mawa atia loboko makanisi ona esila seke mwana na auta ye Cameroun azwango mpa na yo na wana la suite kola mona papa mbola bino abonnez-vous partagez likez je vous aime moi là je vous adore bye bye.